Naïba nanga ki ba panzana. Parce que bazara donné le mot de sélection de la presse. Je dis que ne m'a voyage na tikio que ne ko senga Belleville mbonga bax pour que ne tikio que tu bien monté. Voilà né. Tantine fianto. Moi moulot pour des deux aux femmes mariées. De trois ou ana poto maman. Bima la makambo. Le R nyon so miniature comme si la belle vie. Conseil on peut ça là-bas. Qui leur cosse. Si la belle vie qui le cosse. Baza ba le koso. C'est pas déception belé. Quand il wana anyo comme makas, moté mezoki. Kasa mwana. Tanga se da que non, ouais lo kama longue zate, ponga mwana ngolo kama longue zate. Yo bité mon amour mon cœur. Nini ala camarade ya Karine, appena grâce. Ami ennemi. Ya poso e banate. Kosenga pardon à quelqu'un de kosenga pardon zaka na parquet. Donc à quelqu'un de kosenga pardon zaka na parquet. Bena IP crime. Non de kosenga pardon pesa na YouTube. Maintenant comment est-ce soit comme grâce te mon point de buzz. Point de buzz andeni. On les a buzzé. Buzz avec ni manga musoto mona kana biso ya ni te. On les a buzzé. On les a vie. Maman, quand bato soni ba sujet na o. Ngapela zanga na oya yo Nga ba ko ko simba nga na YouTube te pour la répondre. Ba comprendre te bimika na réseau tu vois. On a ma matière né. Tout est sika moro. Les a bien été. Par rapport à nga ngapela mo na pour la mala so malea. C'est sa vie privée en fait. Vie privée à la carte internet te. Omoni. Ya mutota andenge na so pour ngala linga yange bima ebimi. So pour ngapela bomba na bomi. Tantine Mourinho, tant que ne senga mbongo pas belle, pour que ça mbongo que ne Turquie. Toye bien ngote. Tantine Mourinho. Sote to tinda au mona pas son ngumbe la minga no bala abamba kona sima bisote. Tantine Mourinho, bisote to tindo que ne ko baka basi pour la sima na passe le kimoto. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, parce que dans émission Oyo et comme Libino, émission Oyo, ils auront toujours présenté un humble serviteur Nabino Prince Luamba, Paul Moukendi Presse, Nanzela ya chaîne Nabino Balobi, Karine Yamado TV. Merci Naba Landinion sur la chaîne Karine Yamado TV. Vous s'abonnez massivement, vous n'avez jamais déçu. Vraiment derrière caméra, tous en a gloire ngoma, vous pouvez la image vraiment. Merci. Émission lelo na salle fort yo melabino babi jemima ibele oyo tozo amna tant ya kosolane makambo ibele par rapport ya ba amateur par rapport à actualité tozo ane makambo ibele vraiment katamo nous allons gratter remercier bébé Chico mannequin à Château-Rouge katelanga bango vida kala pe ya babi mazolo ngambeti na poche motema batayu masamba la grande dame pe couple pastoral et fanda les abongo prophète Mediaka Nama Marie Mediaka la rose noire. Merci Voilà, merci Nayo Prince Luamba songi à presse. Donc babona ni batino surtout donc banana vandaki na notre travail était yodam tel bosso ya mbinga na 2022. Ça lit peu bien. Merci de votre souhaiter joyeux anniversaire, vous des 5. Merci de votre soutenir de janvier jusqu'à la fin de l'année. Il y a 2021, bah soutenir nous tout. Merci. Donc merci pour notre prince Luamba. Ma copine, babi m'ont dit moi, Néné Boutaï. M'ont dit moi.
En tout cas, voilà. Okay, merci. Et pour tout que dans l'ombango, vraiment, tout le monde est ingrate vers Karine Mokonzi. Pour m'embêter comme la Karine Mokonzi, tout le monde a audio à moi ça eka ebima que eka na Karine Bakabwani, a joué les mois sinaye, m'embêter les bima. Tout le monde a place au défendre Karine Mokonzi. Mais les tout le monde Karine a posté yo, a souhaité bon anniversaire, le m'embêter na page naïe. Moni qui est Alexo Kera qui a maman faire yo. Déjà ngaloba Karine, c'est ma soeur de notre mère. Sur le bilongo la moi trahison. Pour nga ko trahir Karine te. Et belé bazaka na Karine lelo bebi ndeni tout ça na internet. Ba comme ba vrai banguna. On comprend? Nga nazalaka na Karine. Na to oya makambo lobi wana ya eka. Msusu yo peut-être ozaki na YouTube te. Nga na saki émission nena yambanga. Na loba ke non. Pona komona mwana na yo. Si faut balukala mabele okosa. Eloko eka salaka. Aki alobi moi sala malamo gentil. A ignoré même Karine. Mais après wana ekazaki wapi nenda kwa Karine comme Karine peut-être ba prévala oui vidéo tozo pe live ekaza sur place on comprend donc c'est pour dire que tokoko ko se marteler wala te ekaza mobala Karine ngala ba ngono na zwa to ya koloba makamba ekate na zona to ko koloba te ekabo bete pona talaka bango tozo ba déception belé Karine wana anyo comme makasi moté mezoki alors ya touro na bekite Karine mona no ata no ndini bolingo nekini avant no ngana loba pour le coup le que noter et capable quoi za aventurer or za série et capable quoi za série or za aventurer Nathalie Kamonde comme la souka mais Nathan ce qu'on est dans tala ba faire on est qui là par rapport à père à ma petite là par rapport on peut déjà l'être tout ça t à père à ma petite mais ça va bien temps la posta que Jésus Christ Nathalie la côté la page ngambi Jésus Christ ah bon Abipesco ma sœur de cœur. Et c'était trop fort. Merci beaucoup la baronne. Merci beaucoup Karine Mokonzi. Na comprenez que l'ingano kanga. Puis ma rampe n'ando bien Karine anoyoka. Nga no senga Karine considération. Ndenga na olinge ndenga na considérer na ina bezo ka zong selangango. Or te diamanté considération kaka. Et tant on a montré que Karine considération non na WhatsApp Karine peut na statut au sol là mais c'est tout j'ai compris que c'est ma soeur et toi la moni soit approuvé encore une fois que non apportant la montée mané à linganga donc c'est ma soeur de notre mère merci et tout ça on a chez Maïbel to côté émission biso pour to ngana lomba ngoko ndé zalara lelo bopesi Karine Mokonzi raison par rapport à maman loba mais c'est pas nduna grâce témo lelo bopesi raison ce qui ne pas biso que non ngando za malade mais faut ndimelete tant que Karine Dabonga YouTube za mona mo il boso grâce à moi na tant que c'est que non ah ouais lo kama longue zate ponga mona mona ngolo kama longue zate yo bité mon amour mon cœur OK na bolingo sans porter le comme une comme maintenant comment est soit comme grâce te mon point de buzz andeni on les a besté buzz avec na mamuso to mona kana biso ya ni te on les a besté on les a vie parce que au côté qui dans le monde c'est toute une vie il pas la façon va gérer tout le monde souffre tout le monde va vidéo ya siko tout le monde ngote mais tout le monde poster na moni mwana ya Gloria au compagnon c'est ngo ke poto ngo boy oza maya moto ya fresh ya poto o ke bimaka ba beta yo ma deso na santo yo tout quoi grâce donc yo ko sopa na makasi oh yo benga o comme si ba esi ba tola na bango parce que ba esi ba meka na ko sala yo ko sala ngota yo comme si grâce yo le coûté on va zonga bala na bilobele na ba boli na ba tout pas ko tola mazaki ba ko ba mona YouTube donc ba ça mais c'est pas que akina ka mama na bango za ko ba ta aka luki afuye na batte ba mo ba na YouTube ko ba tu ba merci ba ya ntango c'est là on va aller par là c'est le monde fait temps ba msu ba za paragraphe msu ba za paragraphe ngato na ba ma comme na 2021 qui na yango na le ba ko ki na kata mais la côté là qui grâce étant que ça youtubeuse le quoi là parce que comme elle a ngapé mutu moko aya nga na bolingo nzo le côté na ciment la côté là qui est ba au sale oh bah c'est ba au sale moi je peux pas faire ça pour ani $300 combien de mino glorieux sur la ma case et le ko ba zelo on a na poto na yango te au sale
Est-ce qu'on est na hypothèse pour s'emporter na élan ya ba esi na ba binda tika ba binda na ba esi ba ambassadeur ba continuer ko sala yo créer ligne na yo là Néné a pas de prier à côté là ils gloria te nani Néné kilo bon Néné ya soko à côté na ndeni c'est par rapport que bazonga na bolingo na bino tout ça yebna na mitu na kan ya grâce te Néné ya poso e bana nango te Néné ya camarade ya Karine appel na grâce ami ennemi ya poso e bana te bakaba Néné ya na kolo ba te Néné ya c'est ma soeur oyo osala ozomona ki osala ngo bien na kovana te na kit na la boma Néné ya te mais azanga camarade ya Karine appel na grâce c'est abatundia mokili ba commenter ba pesa ba point de vue na bango lelo oloba nini papa ya Kirindi ka to yeba bazali bomoko bazali na bolingo makasi mais lelo ekomi benda zonga boye bango na bango bambeli lelo nini oloba lelo pesa bango pe conseil par rapport lelo benda zonga boye ekomi bakan par camp na yeba nanga ki ba panzana parce que bazaka dans le mot de sélection de la presse et Kirindi ka ba bakisika ba tunsu na kati mais baza ezalaka déjà na kati sélection de la presse mutu alongwa ezaleka magali na yeba de ba panzana parce que tant on vende ba ndako mela bo seka so moka telemi bo tumbi muninga mais tant bo ndako fona bazaleka bino monte baka entourer na ba tunsusu o pe boye ba na masola no place biso to pete to yoka munde balinga na bango te tant oya telema kitande balwe pona boye donc bo vandi na lindanda bo kata comme si makambo bezala la coulisse ba bien te bien l'épisode ya ki bo panzala parce qu'il y avait pas l'amour de na des bases il y avait ba kobomba na moko boye ba kifiti moko boye ba guerre d'esprit moko boye et ye na moni mikolo azo rouler carrosse ngape fona somba carrosse ye mikolo et asomi kabelo ti awa e ngana luka o eleki et ye mikolo asombi ya jeune ngana luka ya couleur moko boye donc bo luka ndeni ni kelo se kelo oboni toza be ngani la meilleure oboni ngani toza be ngani la liaka oboni ngani la simba mbongo ngani na rouler carrosse ngani na madame eloko bon de panzaka na kata kia métier le temps bilo te bo vani faut la même morale donne al toi toi eloko to ba camarade donc bozui na mettre ça là-bas à toi ba camarade donc si faut te lier yo yes te sans fanga na te sans to sans to lier si faut te express yo au sentiment to ça l'express pas mi to to sans to mu to kalo ya kabira za yo te mi faut to te kabira tu avec na idée wa ba to mais tellement de belles na idée wa ba yo dans le monde oyo ya usangani na la ngane mama na bango ngane mukuni na bango mania ayebisaka pour mama Bellevue que abmala grâce temo te lo mo lo bien na simbi yango bien te mura ba sola na kana malika na Bellevue mura sola na Bellevue par rapport à mama Demer parce que nanga tine muninga te mura tinela mania parce que mania pe ye pe no sola na mura pour la Bellevue il paraît qu'il y a la grâce temo kutu mais c'est panzo à déranger rapé il fait kalombo tout ça c'est pas dieu non moko tena oyo tant moko mso aboki kuna yebe so aboki c'est c'est dès le départ il y avait pas l'amour il y avait pas la famille bah donc ça semblait la télévision toi bah ça va vidéo bah olia bah mela et qui semblant et qui na bolunga sauter moi je pense mal que to solin comme ngana yo so que bimisa que moi so mtabimisa et bah quatre tu te ngana nene botai so le bimi c'est que nene mtabimisa be ngam na bimisa c'est clair o banga nini aussi simple tu téléphone boto aussi simple tu téléphone ndeni yaka mako tina numéro na ngazo voice wana pandi ba voice de belé pour l'imponika oyo ba que fait à moi belé donc deux départ trahison entre bango ngana simbelo mo boy wana osala misote mural baki le quoi bo linga ki ekirindi ke panzana o panzango sikoyo ezana YouTube il avait dit ça tanga baka mamba grâce na le bala bo vanda la boyoka le quoi bino vous êtes na besoin qui wana ofinga sko sara le quoi na besoin que bo pande ki indi kango panzana donc c'est que pour ba panzana bien il a fallu ba trahison bo rebima et ba voice e bima ngala lo barango te batu na ebité to na internet nga na ebi mania na ebi malika mania. Ce n'est pas une fille de trahison. Tu as la makambo peut te sola la mania. Et bien ma pété na YouTube. Et bien ma té. Le temps où le lot va bengem sous mania fille à trahison. Bat bo kombo comprendre nga nazara la Karine mais nazara vrai. Nga likamo na bi ke za boye na jamais na ko ki parce que le nature na homme correct. Nga nazara la mania. Nazala kala mania. Alors même ta trahison. Et ça les locaux au salami par rapport à yo bimisi yanga zelanga pe na so nga pe na za ya oya yo donc c'est que yo to bandi
nga mpe na rendre la monnaie de pièce sikoyo oyo bimisi ya nga nde sikoyo na mamelo nga nani nga nene maser te nga mpe na bimiso na internet mais je crois pas que eza mpena karaté oyo nature ya nani on a eu le temps ya kozala mo boye mpe bokosala émission toza mpe magali manyala ngai makambo mpe mpe tosolola ti ebima te ebima nango te est-ce que par rapport à l'accusation balobi mpona belleville ya kohumilie tout ça est-ce que yo monango ndeni par rapport ma balobi wana kema molo mpe atimbaki telefone ya grâce temo amoni bamessage ya grâce temo na belleville tv bakoma kobima mamebelebele kaka bango balobaki kaka ebimaka liboso aida marina komi grâce temo est-ce que belleville oyebeli na makambo wana Belleville aza nanu star dès le départ Belleville aza mama mwasi oyo ya moto ya monene oyo aza na bato oyo azokoencadre na bango mpe na kati mpo bakendaka kolia mbongo ya Belleville bakendaka kovandela Belleville na nini oyo na biro boto tolekala kandakanda na tomonaka te na moto twa oleki bango yango batata mibima lama mibaba ya kovanda nini yango bala bovandela ye mwana bata mokie po ani bozela kaka mosusu apele moko ya moloko moko alibemle batransport omoni nga nde na boye Belleville aignora bato ebele ou alors aboni bato mosusu mosika na ye mpo abenda bango pembeni ne bazalaka nde bavrai très très bandaluka baya bacomprendre Belleville yango azalaka nde nde toyokaka azalaka ndenge nini yo lingo okende makambo voyage na tiki okende kosenga Belleville mbongo bakso mpo kende tiki kasi toyebi yango te wana ne tantine fionto Tantine Mourinho. Tantine Mourinho, tant que ne kosenga mbongo pas Belleville pour bakisa mbongo kene Turquie. Toyebi yango te. Le quoi ba m sous Belleville m sous a pesiote obité. Ah, pesiote. Tala, moni soki lo makamba grâce bien belé le na internet to boy. Tantine Mourinho mtabimsi yango. Tantine Mourinho parce que Tantine Mourinho ça au lieu Tantine Mourinho elle est grâce. Donc ayaka na vie bato a comprendre yo oza ndeni ni fonctionnera ndeni ni ozalaka comment pour azo ba preuve mukolo yo na YouTube a sambuso Belleville sambwete yo benga lesbienne tu as de preuves et le gars makasa ya ka preuve yo sko benga lesbienne oui j'accepte bo benga lesbienne mais il a encore preuve te ngala muninga langa mwasi bo batika yo mo mutu moko ba menga na ba mena Marina ba mena Aida ba mena Boyboy et puis on peut boire $100 mtongo meli pour lier entre ozo bomaye nga personnellement non na kena bureau Belleville nazo bana ndeko kena na 2022 moi na 2022 te Belleville ko bata sika et bata kala ba trahir na limite Belleville azasu bongo asa te Belleville ozala ngai moni Belleville te Belleville ozala nga parce que bato belé makame belé que le ka ya Belleville internet vous pese maele nga la combattre po na ye vous pese maele te nga ba comédien ou ba ne ba ne toucher pas wana ba yanga la Belleville na kati mais mukolo monte na ngena osenga ta 100 francs et puis tona ba que nous allons Belleville c'est pas pour que nous la senga 100 francs nous allons Belleville pour ani parce que nous dans boye dans un groupe Sinac la groupe V12 na comme la posa na zongela moi musala nga PL na ba molanga sur scène alors na la posa que non na le karata na Belleville TV parce que na linga Belleville na linga SB yango moyenga na bi que non Belleville o molanga c'est Belleville dans la besoin na zonga ta mkemke a tanga na scène on jouer non qui était pour la $100 au nini par rapport que la zongela moi musala nga parce que na linga ngo pe mingi po yo pe wa chroniqueur aussi be micro nga pe na chroniqueuse de formation na kele comment on dit il facilite mais la kele ICA mais po ntenga pe na zongela musala nga mais ce qu'on habite na linga ya zonga na Belleville yango ce comme ni Belleville ndenga za wana oko nzambe siko toka ki ba procédure mo ezaki okangisa bato oyo basali bato sali kombo ya Belleville na niveau ya réseaux sociaux mais tomoni na yambaki Flore Makinisi asengeli bandegone pardon à part Flore Makinisi ni asengeli bandegone pardon tomoni pe susu Malika afukami asimbi Bible po asenga Belleville pardon na oileki nga moneka ya Malika ndenga senga yi pardon mususu wana pe na ebiete mais na moneka ya Malika ndenga senga yi pardon na oloba boy ko senga pardon nga kanto de ko senga pardon zaka na parquet bena IP crime non ko senga pardon pesa na YouTube samba kangiso te samba kangiso mo ka somo na ko senga pardon il faut avouer ta moitié pardonner tant tu sengi pardon aye ko pesa explication te
atalika ki na sali mabe na muto yo asalanga bolamu muto apesanga ba opportunité muto yo azala na ngai azala na nga muto yo asekisaka nga asunga nga ba difficulté azalaka na nga gentil mais na trahir ye alors na osenge pardon te ya téléphone na osenge pardon te ya message mais na oya na public Bellevue alimbisa ye Bellevue alimbisa ye te mpo na manya me Bellevue olimbisa ye nga mpo na manya nga mpe na yo mpe kaka kosengela manya pardon bango tu te nabika manya alimbisa Malika te bango te nabi Malika manya parce que nga nde omona nga boye nga la Malika kaka ndenge akomala Karine mpe aza boye yango msi tokutana na su te mais ye mo ayebi na kwene ke nga akosa jema mabe te jema mpe akosanga mabe te ayebi makambo na oloba ayebi prévane ke na loba yango bage kaka ba internet oyo ezalaki makasi makambo baseri moko air Evelyn kamoli mpe aza kufi air Magali Kongola ye koluka nga na matanga Bellevue ya Evelyn o jema olobaki ndongo mokotokuta nga na obaki obeta nga na ye obeta nga nese air oya na omwa nde manya opexi te Maligaliti kako te Magaliti le kongo sala nga na omona mais na kata bat na omona na omona nde Magali pa oya na ndengo ba se zela tape la pousse peut te sola ki wana donc c'est pour dire que déjà ko linga malheur na ngate nga pe na ko linga malheur na été donc nenga fukami na Bible ko sima na Bible ya donc la sincérité de cœur ko la sincère na likambo na sai na blessé car mal Bellevue te na blessé ba tebele ba sola nga ba to na confiance na ngate na ko bebisa crédibilité n'a pas battu par rapport à ma voice surtout battu belé internaute dans la pote va s'épeler na ba analyse à ça là ça ba analyse moi bien on a comme ko banga ko tindela e voice mutu no so comme ko banga ko benge peut-être ko enregistrer nga parce que pour la récupérer sous ba bengo ni considération wana na moni na yo WhatsApp e simbate assez acte bien nenga fukami asengi pardon et le kola Malika à côté lo pasika na YouTube ça dit que les camope l'équipe au conseil en tout cas pardon à parqueté au conseil en tout cas pardon et peu crimté mais au conseil pardon en pleine émission bo 5 pardon fukami désolé au bien. OK, merci vraiment to kala côté wana to yana mambo yo itali susu to mona ki na asi otala ke émission yanga la Gabi à part maman otumba ndeko na ye mama mwana batumba susu ya Nicole ke ata ata ya kina matanga leki nete sele kina ola muka iswaki bato belé même pas te swaki Prince na ebsaka yo oza mwa mobali tika songi olobi na ebsaka yo oza mwa mobali tika songi oza na 2022 ko banda beauté ya Gabi c'est ma sœur ma Nicole bakata c'est ma sœur ngala bango ya Gabi aza makila chaud asa trop chaude tu vois moto li comme sous boye ba kocho pe micro ba tuni yo ça te lande moi oloba mais ce que ya Gabi azane la ngote ce que to sani to changer to longolé to bien ka bongo il to linga ke pe ka bongo donc to quoi to accepter pe ka bongo na ba very né mais à expliquer le moko boya lobi yepitanga kufela ki c'est pas tout de suite ndé ma Nicolas yaki donc yango pepe eza pété tout de suite pas kende parce que façon de akolobela ya Gabi bato mona ngo mabe po alobaka nde bongo ya Gabi en dehors à caméra le ba bongo si ma caméra le ba bongo parce que yango tomba le ba la tebe commentaire Gabriel muninga pela matanga le ba ne bongo mais ya Gabi pas avec na matanga on y a Gabi nani ma Nicole bazaba camarade moko ça montre que ce qui y a Gabi ekoloba bongo c'est qui tanga kufelaka ndenge bakata ayaka nokite eswaka ye mais on a ça émission te pas le baba popo o Gabi a lobi que so ya yende lingna la mokita est oyebi ke bazana ndekota na pota te bazande monter et puis je battant la pe tout monde qui ne peut ko ya Gabi ya ma Nicole ne émission pas ça l'émission bazande monter ya Nicole azaka sous chaude na caméra mais na boyaza moi moi kimia mais ce que conseil le bané pour azobetsa bande ko belé être mabaku Ernio so Gabriel c'est vrai que azotumba azotala te conseil européen ça na le bané ki ya Gabi oza sœur nanga nga ko makasi bokila le konde fa pekato nga ko penza makasi
2022 tia mama ina vino yaya taka 2021 lekaki ba place mususu be ba tâche mususu avec na ba lo ba retira ki nango 2022 ngo pesa soka couleur wana 2022 comme Gabriel ozo kima makambo ba chope miko ngani na bino lo ba te ngani na bino sala te o lo bolo ba to da Gabriel wada mama tumba wada la star so ba chona miniature ba mususu tala ndesala wada makambo na YouTube. C'est pas important, il faut ça même image. Bango ba koza mabeko leko mais baba hypocrite ba le TV to aloba terre. Mais baba beko leko. Mais tellement yo bimala, TV lo baba et ba comme si no mabeko leka bango. Mais de bango de baba beko leka, mais tellement ça la hypocrisie. Na c'est peut-être comme hypocrite. Mais na bilu ka keno le kam suspect boye kolobara test tout principe na sorti au micro kolobara te pour comprendre dande yo zalaka. O aka chaud avec que funa bete ba opanzana. Vous avez les mots boé moi mali moi presque noël arabe na kimango na mone mimika bonga kota ki pa loba na kata émission yeba naza la ka bongo tu vois et ça bien té par rapport à ndenga da ngapela mone na lepo la mala so malea c'est sa vie privée en fait vie privée ya kala kata internet té omoni ya mutota andenge na so ngala linga yange bima ebimi so pelenga pela bomba na bomi mais na mone peut-être ya gabia mais malea kangela kango dana mutema na yebite soka sala ki yango ese leki to mona ni toma na ozwa biloko Gabriel qui na téléphone et pas bobo monoka bobo c'est o tumba tourné 3 fois Gabriel bi tumba asimile ba fana côté mona le asimile le alongole loboko singo ba azana kanda ya mambo Gabriel lobai réaction on peut réaction normale ya hypocrisie pété na local TVT na loba mais ato sali okoyo simanga te bobo mutasimba ki Léa asimbiye boy tumba yango ya kasi pa kalongoli parce que boya bo mano kalinga créer moi polémique pa makambo wana yango ya kimine polémique amoni ki toyaki mambozo ne biloko ba ration mais tout le monde peut Gabriel yambaki coquette ndone coquette batembele o Gabriel atumba ki zai pour na coquette tout le monde est pena kuna yambi coquette tout ça et c'est pas ça qu'on a actuellement na sala ki yamba ma coco na yebi ma coco kala joli ça yé pas à la kala kwanga a fille de problème té aza rancunière té aza te que mutumo ba kento mais na yo kopole lo bon c'est comme si ba commander tout ba si ba kopole moya Gabi a changé style même qu'il y a loba na mais azaka na kento té sko ko loba na pe déranger ba ninga sko ngala singa 2022 a changé mon style ba kopole que non Gabriel moko ya sika anete ko za ndé monté ozulube le mo betuki ba ninga tant ba ninga ba ke kokuta na ososi bango te na yisku ya Gabi na ngande na lingela ki pa za star koleka ba ebele ya Gabi pena za star koleka ebele parce que denga za star koleka ebele bongo a changer ka style bon mais ça ka na style okoma. OK to komi vraiment la souka émission la biso vraiment na lingi conseil morbo pesa na sila bisaluna Bellevie Kandi TV Bellevie par rapport que les loyo ba ndeko na bino ba consœur ba confrère na bino ba miko tsa bango na poto okende bo lobi bo epona Bellevie ayebe pona sila lobi bo epona amo créer poto lelo air nyon so miniature comme sila Bellevie conseil nyo pesa na bango kilokoso sila Bellevie kilokoso baza ba kilokoso bato bayaka faire bango kotia poto wana aye pas la tango le babongo le lombo biso na kimongo le lombo aye que nous avons pas là na comme yo l'équipe Bellevie et Bellevie c'est l'autre taku de babonné tande sala alongwa la bakikuna si la Bellevie ki tila ninga oyi ke mage azani na esbinya bika banga ko na musika ba le lombo comprendre si la ba saka grand esprit et puis na c'est bien parce que si ba teba rampi na YouTube ko bakuta na kan samba linga ba saka video ba za bomba ba osola leti kuna jour na to mona bango et la façon moyo la sabino ke no bo ba loko te ba la misala na biso bo ba semba biloko ta ba la koso ba ko senga so ba mbongo so po yo kumisinga na kabelo po so ke na supérieur parce que le boko epesa ka likola muto osengi conseil dans le bongo conseil no ke nango par rapport au ya Caroline moi mulopo Caroline non moi mulopo te Caroline comme on est Betty ikwa ngaza groupe Sinap na ba moi mulopo Caroline comme on est Caroline comme mboka na lobati ngaza groupe na ba ko mo solo voilà moi mulopo de 1 au na groupe moza chrétien moi mulopo de 2 aux femmes mariées de 3 wana poto mama bimala makambo c'est vrai yo ozaki marraine même sous grâce à côté pour la marraine na bango
so moni ki esimba lango te ozo ko humilier yo longwa na batache ki marraine sukwa maboko na batangi kombo na yo ke yo ozali ba photo ba biloko ya Belleville na tefiki moko kamwa zongela mutu atangi kombo na yo mama l'accès ba preuve o ngala l'accès ko biloko wana c'est simple et puis nene ya tika ko finga mwa mulopo nene ya lukana ondenge ni nete lukana ozo solo mbonga batu ya nyela madinga et puis le pe de 200 pe nyela madinga nene ko comme on peut baiser mo so ningisa bala se poa donc bo so baiser beni ba comme ça na YouTube ba YouTubers et comme na yo pe na kat et comme ba blague et comme am ko tito la loko pa et mati c'est les dossiers loko ya 80,000 tis ko tozo lango so sauter o ka ko simi o tiki ozon o tiki o comme na mo mulopo moi je suis d'abord ko futa billet ko ya kisel kamten futa no billet ya ka no kishasa luka no nene futa no billet luka no bato to ba so image wana to mo no bino no mpe ata la bar po on l'avait pas image na yo na minto boy belle femme ba zondeni na minto boy babi yo kota pandu kuno tumba grâce o tumba boy o na bango la sosa bango te po ba noko grâce ba finganga tout ça ka ko mama molopo bima na réseaux sociaux président la ngai bienvenue bimisa mama molopo na réseaux sociaux c'est pas ça identité ya Sinak muto Sinak azaka affiché na réseaux sociaux te bimisa na réseaux sociaux na mabuzoba ndenge osaki mambote ko lekaleka belebele badinana bimisa lukani ni olavel kamo esila question ngana pesa ka ya babani conseil c'est bon je m'ai belé je m'ai Mourinho amiebi tanti Mourinho tozwa wapi papa mama tanti Mourinho tika kento tanti Mourinho soki totinda omonaka mpaso ngumbelaka mingi na mobali abamba mpona nsima biso te tanti Mourinho biso te totinda okenda kobaka basipositoire mpona nsima wana mpasi eleki moto tanti Mourinho nazoyebisa yo mama ka bato so ndebaka basujet na yo nga mpe nazalaka na oyo yo nga leba mokolo kosimba nga na YouTube te mpona répondre bacomprendre te bimika na réseau twa oza ba matière ne tout esika moko to travailler esika moko te nazalaka nango tanti Mourinho okuta suka kotelanga ezalaka na victoire banque mo ezala na nsima boyo tanti Mourinho ozo mpena parfait na ngai bébé papa ye te naolande na hotel na banda tokende te papa ye kasuka mona nga moko esanga banini okenda tanti Mourinho okenda tokenda te siko apasa bamatière nga naloba ngo Mourinho soko olobi ke no finga tala tosama omoni YouTube oyo tobundana ana 2022 kofunda moninga te kozala lâche te soko obi moninga na lete oza lâche faible d'esprit poso yo fingaka bato yo mpe ofundinga nga mpe nabisa oyo ofingaka bato yo osali benga mpe oyo mpe osala nga bofinganga aveugle manete soko ofinga mpe na mosiko voilà Mourinho conseil biso na 2022 yango wana effet taka wiki naboki nimba la membre naboki ni ba chinois epoani ata abetata bavie onga nazwi na vie na nga na 2021 mpona la Chine. Merci à Maman Hortense, merci à la communauté Clay, merci à Ado Senga, merci à Yadadi Mabibi, merci à mon vieux David de lutte de caractère, Batou va soutenir, mon boss Julio Kumaluta, FM depuis Paris. Okay. Maman Belgique, écoute, Naza Salibanganiti. Donc, c'est bon. Mais le reste, ma papa. Ok, merci. Tu as commis vraiment la souka et émission Biso. Merci. Nayo, il y a Chema Ibele, numéro de contact. Est-ce qu'on peut faire 2022? Mon numéro de contact pour 2022, parce que nous avons pas habité la Ningafi, on a fait en 2022, on a soutenu plus 43 89 157 41 67 plus 43 89 157 41 67. Après, c'est une beauté. Papa Mike Manga, mon père, maman Cathy Djembolos, ma mère, Ketia Bolamba, José Naline et Lukman et Kokani. Voilà. Ok, c'est bon, merci. Et na Géma Ibele, nous disposons de pour la Biso. L'émission, il y a le nom de présenter la prince Luamba pour les mots qui la presse. Nous allons voir sur le nous allons pour nous faire la question pour nous faire la vie. Nous sommes la vie.
vraiment pour l'émission santé ça bien qu'on a c'est pour ça bien on est dans ça là c'est pour ça bien c'est les fois mais bien santé ça bien ils ont dérangé vraiment la zone là merci na Karine Yamado na gloire et la caméra merci. Bye.